bazali awa botinga biso priere avant de toka mokolo na biso. Alléluia. Totika assemblée na maboko ya Nzambe, po Nzambe azala biso. Totaka misi tokombela. Merci papa la Lola. Nzambe na kumisi yo kotika assemblée lelo. Katikati ya maboko na yo. Ya koyamba mpe mokonzi na biso. Katikati ya maboko na yo. Papa la Lola pesa kimia. Bana bafanda nie bayoka. Eloko nini mokonzi alingi aloba na biso. Nzambe natiki manifestation o katikati ya maboko na yo. Kimia na yo. Kimia o mokili epesaka te. Kasi kimia ya nguya. Jeunesse ya IDPS, jeunesse oyo ya bana mboka bandimela kokunda mboka na bango bamitia en jeu mpona kodefendre baintérêt général ya Kongo eza boye te. Na yango wana biso bajeune ya IDPS elongo na mokonzi Faci Beton azali wana achapeauté na mboka na biso Kongo. Na yango biso mpe jeunesse olobi tokotika ye te lokola aza mwana mboka to soutenir ye jusqu'à mot l'épinière. Ezali boye te bandi. Yango wana esengeli na biso nyonso jeunesse nga koloba mingi te parce que mokonzi aza na nzela azoyakana mingi te bato baleki ngai bazoya bokomona bango awa. En tout cas journal lelo ezali journée oyo tout le monde tozala même morale po ete moto aza na pouvoir ezali ndeko na biso corps. Na yango wana na minute oyo na kati ya force du progrès ezali na séance ya identification des membres. Nazali directeur à cabinet adjoint. Il y a président force du progrès, président Rémi Bouni Makame, force du progrès, la ligue des jeunes na kati ya IDPS. Je pense que maintenant sur la table, il y a une salle du progrès à yango ya tolutala mokonzi mboka te toza pasi kotraiti biso okende se mobilize bokoma lisusu ebele aa na posa namonaka diprogrès partout na Kinshasa osukaka bate na limete tokokoma partout yango moni tokomi kose mobilize partout po bato nyonso to jeunesse kobima na bamama na bapapa bakoma nde badiprogrès yango moni totiaki mpe miso na ngwaka yango biso moko tokozala na limete tozala si boye na ngwaka ya moko toyaka na ngwaka tomobiliseka bino bana ya ngwaka oyo boyeli ngwaka malamu bino nde bokozwa makambo na maboko bino nde bokosoka chef d'État force du progrès eza wana mpona avancement ya mboka na te alaka na FCC place omonaka motikala
quartier bazala awa la force oyo otelemela ye oyaloba eza te akobangaka ete ozali na structure oyo ezopese makasi soki ameki akomona bakonzi oyo bazokamba force kopeka bakamba mboka bakotelemela ye oyo kozwa konga wana mpo batuso bafandi awa bazwa konga mpona okuma chef de tekite yango leyo toye na ngwaka chef de leta lingo se mobilise toye na ngwaka jane tokozwaka to wana tokabolango biso moko te po tokabolango tukile mpona motu nyonso to mwana mboka ase retrouve na plateau oyo ya chef de leta faci beton ometana faci beton bon citoyen viva malembe tokoye badenge koka kote bamama tozali na structure mobimba ya bamama petit à petit, au bandit Sayango. C'est qu'on a vraiment ya biso. Alors, tout ça vraiment les symboliques. Il y a pour les Kalelo et le Mola président national, le président Rémi Koulima et le Mola Bandekonyo. Parole et pas la coordination des sages comme Maëla Mouloulou. Merci. On met ça là. Je suis là, on fait ça tout droit. Je vais te dire force forêt, viva, donc si base. Force forêt, viva, état de droit. Donc là, force forêt, viva. Zéro correction. Le peuple est d'abord. Je pense que l'on force du bagage viva. Force du bagage viva. État de droit. Force du bagage viva. Zéro correction. Le peuple est d'abord. Maman, merci vraiment.
esengo te komona na bino eza pamba te oyo ezali force du progrès bandeko oyaki otosola bino ekokoyoka message akotengeli bino ezali bazali coordonnateur banani oyo bayekotala biso tozali na secrétaire CGA secrétaire adjoint petele maboko Force du progrès bandeko ezali mouvement informel au sein de l'UDPS. Azali mwana UDPS. UDPS eza nani? UDPS eza nani? Fatima! Kabuya. Oyo président na biso azali Fatima. Mais par réunion, il y a des gens c'est que ce qu'on dit, on bénéficie. Par avantage, il y a sa force du progrès. C'est qu'il faut à la moindre force du progrès. Il faut à la membre de la carte de force du progrès. Nous sommes pas fichés la décision. Nous sommes à la carte. Nous sommes membres de la force du progrès. On prie à mon gars, nous avons le cas de l'aider. Le président Rémi Kounima a opéré sa politique pour qu'il y ait à force du progrès. Après tout, je pense que Bélé va être carré. Ça va monter? Tu pourrais vivre. Force du progrès, viva! Force du progrès, viva! Merci Nabilo Nyosa. Tofanda. Merci Nabandeo Nabilo Nyosa. Merci Nabandeo Nabiso ya commune ya Kina. À quartier Mwaka. Donc, félicitations vraiment à la mobilisation. Nabiso est promis awa. Au banda journée à l'élo. Wanangwaka oye. Wanangwaka oye. 2023
23 tokovote nani soki tokovote tobetele su mabomba Maître Kamikaze Azab. Kamikaze. Yaka Kamikaze. Limité, identifié. On a besoin de la carte à force du progrès. Ça va monter. Pour ce que vous avez la sécurité, ils ont bien pour la sécurité dans le personnel. Et ça va monter. Nous sommes dans la Kamikaze. Aïe la biso ba maman nyoso ya ngwaka. Na ba garçon ba papa nyoso ya ngwaka. Et ça va monter. Bozwa carte oyo, bomoni carte oyo. Ne ezolakisa ke oza membre na biso ya force du progrès. Boboyaka ba réunion na biso ezalaka chaque jeudi na 15h na limité Kamikaze ayebi ayaka wana. Pour se mobiliser makasi les 10 mai oyo, les 10 mai ya mois tozobanda. Toza na meeting populaire. Meeting wana omoni nde boza bino nyonso bo se mobiliser plus que ndenge boza boye oya meeting wana eza le 10 mai place tokopesa Kamikaze ba drapeau na biso na ba polo na biso na makambo nyonso oyo etali ya force du progrès eza bongo te ba mama mpona ba mama tozalaka pe na coordination ya ba mama bino nyonso oyaka mardi na 15h na limité pour na ba réunion ya ba maman esalamaka mardi tozo soutenir mon candidat la kaka eza nani soki Fati Beton azali c'est que biso pe du progrès tozali eza bongo te moi molile eza mo mingi tozoloba mwana lombango mpona talaka molile ezali nasengi na bino susu merci beaucoup na mobilisation oyo boyokaka toujours message pe instruction ya Kamikaze na félicité bino ba mama na ba jeune nyonso ba papa eza mbala liboso toya mais eza mbala suka te tokokontinua kaka koyaka awa mais eloko tokosenga na bino eza kaka chaque jeudi na réunion bozangisaka te boya mpona kozwaka carte oyo mpe mpona kozwaka message oyo eutaka epa président mokonzi ya mboka Fati Beton. Merci beaucoup na bino lisusu bandeko na ngai ya ngwaka nasepeli makasi oyo aza na posa ya formation oyo asilisa azwa chance ya kozwa diplôme d'état te aya na base kuna bakoyede pour que azwa pe diplôme d'état eza bongo te mpona makambo etali ya bamisala nyonso ntango bokoya kuna bokozwa bakode nyonso ndenge makambo ezotambola. Merci na bino nyonso nasepeli lisusu mpona accueil na ngai oyo boyambi biso. Merci beaucoup.
2023, est-ce que Akondala est candidat à l'occupation ou bien soit amélioré? Deux questions. Force du progrès, viva! Moutou. Allez-y là répondre, papa. Papa, président Rémi Azali, président de Force du progrès. Ça va voter? Oui. Président Rémi. Président Rémi a coaché Mabao. Il ne manque pas la Mwakabo, vous savez. Le président Rémi a coaché Mabao. Le président Rémi a soutenu. Votre président Chilo dans la majorité là. Président Rémi Michel Naye, Ezali a construit la promotion et a dit le Balengwa. C'est que Pino Moko Balengwa, et ça va au Batangi Bazalia. C'est que Pino Moko Balengwa, quand on s'est député la Pino. Le président Rémi, président Force du progrès, a retiré le Mabo. Ça va voter. Et à moi, je ne sais pas l'île dans le tour à papa. Je pense que la soupa. La soupa. Et là, on a avancé la Pino. akotambola na libanda ya mokonzi ya mboka Fati Beto. Oh!
sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.